ma Solange. Toye ozwa mbongo na biso alikelemba. Biso na maatanya toye awa. Po maatanya fala lia depuis semaine okuno pesa kete. Siko tour na nga pe yango biso mbale toye opesa so mbongo na biso alikelemba po mikolo pesa eleki ozoloba pe longo moko te toye ozwa mbongo na biso. Ma Solange. Toye ozwa mbongo na biso. Les autres banda jour wana ozomona na te okimi point. Okimi ko ozomona na te. Ngana ozwa mbongo na nga nde nazaka fona futa ndako papa kuna bes makasi. Bana pe na classe fona futa nga moko pe funa nde nazaka na bakisa fona nga. Nde nazaka na kuza kwenda ko kweya kaka nde na ye awa lelo pesa nga mbongo na nga. Ngana ko maboy pesa mbongo. Nga pendo ko pesa nga mbongo na nga. Okuna na moete. Soko pesa nga te na suka. Mbongo ngono na kanisa ki nyoso na ngona keta likemba. Yozo yesu te. Lobele biso na pesa so na mbongo ata enda mo pesa nga mbongo na nga na sima na kende. Mama likelo. Nini? Osui Chris, okangami, opeke piaka to ndenge nini? Matana tano likambo. Biso toyo ozwa mbongo na biso ya pekele biso ba piaka o likambo nini? La muko biso mbongo na biso. Pesa biso mbongo na biso ma Solange. La muka o eza ba vanti kozo sala. Matana tali likambo. O eza ba vanti to nini? Ma Solange. Tika ba je ora pe no kosa nko kanga ma wana kosa ni tika ba je pesa nga mbongo na nga. Nga ka jera tibitami na ko bima na mbongo na nga wana pe no kosi. Okopesa nga mbongo na nga. Okopesa nga mbongo na nga na ke futa ndako na kuna. Yedi mbabo kamba banda. Lolo kotoka okanga makalo kuta. Mama do. Pine na kuna na makolo na nzwana ni pesa na moto na opesa na makolo na alamuka. Lolo yanga ko bimisa mbongo na nga. Ba mama ndenge baza awa nzambe na nga pesa nga yi makasi na loba lisusu te. Nakanga ka pe mambongo na bango dasi na salelaki. Na loba lisusu te nzambe pesa nga pe na makasi nakanga motema. Na koloba te ti bakokende na kolamuka penza ti bakokende. Ma Solange lamuka o eza likambo nini? Ye lingo kufela biso mbongo na biso kende perte ke mai lamuka tokozwa mai ya moto to chauffer to sopela yo zika penza o eza likambo nini ozo escroc ya mwasi to ndenge nini? Nde biso ka toyo senga mbongo yo badi ko piquer crise lamuka eza sérieux te oyo za ventre za mwasi lamuka escroc lamuka mama do sopele na zelo na lelongi na misu wana kote na kote penza lelongi pe na zolo sopele zelo dele nga pene na za aniso na bimi na mapena solution mbongo nanga nga na okende te ti ya ko lamuka nga za na posa mbongo na kende wapi oboka nga biloko libanda nga na telenga na pona ye wana zo kosa kotoko ya nga ko bimisa ngo lelo mata o azope matende nga za boy na moni azope mate o ezo lakisa ke mbongo na biso asa salela ngo donc azo mo solution moko te yango asali ka piquer ka crise ta lamuka ma Solange lamuka mbongo na biso kopesa yango kopesa mbongo lamuka Dieu ko piquer ba crise ka boya peine ka to ko sengo mbongo ba ne maladi to ezaki nini kamba la moko piquer crise lamuka mbongo na biso fo pesa yango. Mama do soka so lamuka te to benga ka ba jeune garçon na ba ya ba tombole mama kili mama kuna kana moka kili ba mama alexika vert bongo mbongo wana o bako kansela ye yango biso retirer toza so kuna te nga akufa te na za kuna te talinga te ata toko tombole ka boyi te to kende na ye o ba kende na moko nga za na tumba ko moko tombeka na ko te yango na zolo to yoka na soki akolamuka so sa zo kosa tumba kwana nde eza boya ko kosola ba to kotsa ko kana na kotsa ngo na zolo na kotisa na basolo na teka tumba ko na za nango na zo kotisa ngo na basolo. Iti Seigneur nzambe merci osalinga miracle ya makasi boye nzamba lola shika baba nzambe na peso pe na merci po to sili ko lobelanga na moma oyo mama nzamba balobeli ngai na minute oyo namoni pa miracle nzambe namoni minda na Yesu ba mama bokende kaka mbongo na bino na kopesa ngo moko shika alléluia merci Jésus. Mama mado mama